Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tozali kosalela bino mpe kolobela bino ndenge nini ba makambo oyo toyebisaka bino tango ba scorpion noir na biso bazwaka information oyo à partir ya Bruxelles oyo IDPS bato ya IDPS ya Bruxelles oyo bazalaki kosala ba plan na bato ya IDPS oyo bazalaka kuna na Kinshasa na limité na quartier général esika ye moko chef na bango Tshisekedi avandi toyebisaki bino bazalaki kosala ba plan ndenge nini balingiki basala po bakende ko attaquer église ya bakimbangiste oyo ezali na côté ya Sayo. Bandeko tango topesaki mopepe wana tango eleki na ba information baye ko changer système de jeu na bango tala lelo oyo baye ko surprendre bakimbangise bakei na école na bango moko ezalaka na côté ya Kimbanseke bakoti kuna babuki bapanzi babiloko nyonso pe bazwina mbongo bakei na yango raison na bango nini po ete pourquoi bakimbangiste bavotaki Joseph Kabila? Est-ce que bandeko ezali normal makambo oyo bato bazali kosala oyo bazali komibenga ba démocrate? Tango toyebisaka bino ete Tshisekedi na bato na yende batindaka bato bakende kosala ba makambo bondimaka te boza komona bilembo yango ndenge ezali komonisama. Bandeko likambo oyo bato ya IDPS basali soki basengeli yango pardon te devant bakimbangiste bayebaka ete IDPS ezali parti oyo bakimbangise bakoki ko accepter yango jamais na kati na lingomba na bango. Tala moto azali koloba ete azali démocrate po mona ete motema mabe rapport nini ezali na président Joseph Kabila na ekolo bana bazali kotanga bozali kokende kobebisa pe kobuka sima lobi kaka bino moko bogo banda ko akizeke o na Congo ba ekole ezate boye kaka bino nde bato bozali ko bebisa yangana bandeko bino moko botala avenir nini penza Tshisekedi ya komemela biso na Congo po ete ye moko azali ko créer bakuluna azali ko memela biso nde bakuluna yangana tolobi ete bandeko bomonaka soki lelo nzamba azali ko linga te azwa bokonzi na Congo nzamba azali ko épargner biso ba peuple congolais. Po ete lobi tozala bato susu te tokolela po ete nzamba asamoni ndenge tolelelaka ye na ntango ya Mobutu ayebi ndenge nini peuple congolais alelaka tiaka mabolongo na se nzamba alobi na si na bimisi bino na libulu ya nguma awa lelo bozali koloba ete bolingi mokonzi oyo napesi bino te bolingi bozonga lisusu na libulu ya nguma bino moko bozali komona bato ya IDPS bazali instrumentalize na bamakambo nyonso côté ya lokuta ya kokosa côté ya makambo ya kopanza sango ya lokuta bazali somo ezala na côté ya ba pasteur ba utiliser même na ba pasteur na makambo ya lokuta ba utiliser même na basali ya nzambe tala par exemple ndenge mama Kalanga alingaki ya dribbler bato a bandeko
bomoni bino moko bandeko ndenge mama kalanga aza koloba ete mokonzi azali santage ezali nani Tshisekedi. Me bandeko soki bolandi na baprofesi moko mama kalanga apesaka ya kala azoloba ete ndenge Mobutu atindaka ye po ete akende aboma Tshisekedi atindela ye banini soki balumière na ye wana ya oyo alobelaka bato oyo babag na ye wana bandaki kotindela bato lumière na bamasolo mosusu abetaka mpona kobakisa. Me lelo kaka ye azali koloba ete Tshisekedi o santage bandeko ngai ko nakokaki kondima soki atangelaki ata biso kombo ya moto moko me ntango ayaki kaka koloba Tshisekedi nalobi nzambe wana aza nzambe ya lokuta mpe ye moko place ayebi ete profesi wana ye moko ayaki nde mpo abeta bato asala banimero mpo aloba yango me place azali wana mama kalanga aza na grand soni bandeko aza na grand soni mpo ete ayebi ete mokili mobimba ayebi ete profesi na ye wana nimero ayaki kobeta esimbi te yango na ete bandeko babolingo tala bakimbangiste tala bato ya IDPS na bakombata na bango tala ndenge bakei kobebisa kobuka ekole ya bakimbangiste mpe bapanzi bamikanda nyonso to ezalaki na kati babebisi bandeko tozali koloba ndeko oyebi babiloko mosusu bato mosusu basalaka na vi na bango yango na nde ezalaka ete okomona lobilobi okomi kokanga bandoki na fami na yo o tata mwasi o mama leki nzoka nde kaka yo moko nde moto omilukeli makambo na vi na yo ndenge moko mpe bomoni ete bakombata oyo bazalaki na Afrique du Sud bazongisi bango lobilobi soki bazongisi bango na bafami na bango bavandi ntango bazali komona vi pasi yale bakomi kokanga bato bandoki o noko na ngai moto azali kosala boye mpo na bonga te alors ozalaki na Afrique du Sud mais oyebaki ndenge nini ya koluka te okei komikotisa na makambo ya baopposant congolais sikoyo tokotala lokola bazongisi bango na Congo na Kinshasa totala soki Tshisekedi akobanda kopesa bango mbongo chaque fin du mois. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo bino moko bozali komona makambo ezali kopesa mawa pe soni pona mboka na biso na leader monene oyo babengi na kombo ya Tshisekedi azali ko se prétendre ete ye démocrate mais tala ndenge azali komema démocratie yango. Jusqu'à présent bambula nyonso Tshisekedi asali na politique ya Congo na langage wa mesana koloba naza démocrate mais lelo oyo komi kolakisa ete ki démocratie na ye ezali ya pamba. Tshisekedi akoma kozwa Congo lokola bien privé na ye moko boye oyo ifo kaka likambo ya lobi fo Congo mobimba bayoka ye mais azali komikosa bino moko boyebi bandeko ndenga sa bandeki ko préparer ba makambu ya ba fraude oyo avant kutu ba élection basi ba bandeki déjà ko préparer oh ekozala ba fraude ba ko fraude ndenge pe kaka ba memi yango ti na ba élection bandeko bomona ki bino nyonso ndenge na Afrique du Sud soi-disant Bishop Élysée balobi o bakangi ba bilete ya fraude banine nzokande Afrique du Sud est délégué ambassadeur na bango ti e pas Tshisekedi bake ko senga Tshisekedi babi pesa biso ba preuve ba élément ozo lakisa ete batu na yo bakangaki ba bulletin de vote kuna na Afrique du Sud ozo lakisa ete basi ba koshaki yango soki 3 millions de bulletins de vote pour na Joseph Kabila balobi ete Tshisekedi ti lelo bato IDPS ti lelo ba pesa preuve wana te bozo mona ndenge bato oyo bazala ko se ridiculiser bango moko mais nazali kokamwa ndenge ni Tshisekedi akoki ko accepter que kotinda meme batu ti bakende na église ya bakimbangiste bakende ko nani na école ya bakimbangiste bakende ko menacer ko saccager pe ko bebisa ba bien oyo ya bana ya classe après lobi awa tango ekozala ke ba makambongo ya ba que là c'est ça qu'on marche te kaka bango ndem tu bayaka ko fungula munoko na ba ekuna mboka na biso ba classe malonga te mais siko tala eloko bakimbangiste basali na motoki na bango basali po ete bana batangaka ye Tshisekedi soki to utali depuis banda politique ti lelo
atikala ta kosala ban atikala ta kosala don moko te na école moko ya Kinshasa oyo ke bato baloba ete Tshisekedi asalaki don mpona bana ya Congo ye kaka lokola autiliza kaka tout pour le peuple mais asala mpe eloko te mpona peuple yango bandeko moto kokotikala kaka te moto ya maloba il faut bomonaka mpe baaction te abandaki koloba likambo ya bamama bafemme violé awa ake na este na mwasi na ye etanke mama ya ONG basali nini mpona bafemme violé ata komona ya pamba bandeko bomonaka mosika Tshisekedi ya komanipule bato ti wapi bandeko babolingo tala sikoyo bato bauti kozongisa na Afrique du Sud oyo bakomi lelo na Kinshasa bazali na maboko ya bato ya ANR oyo bakopase na jugement devant un juge omoni sikoyo ezali kutu bienga na sepeli nango mpona nini po bango moko sikoyo bakomona misala ya Joseph Kabila na miso kimona miso na miso zolo na zolo ezala kaka te ndenge bayebisaki bango avant keo ndenge bayebisa bango na musika misala 5 chantiers ezalaka nango te banisiko bango moko bavivre yango ezali pasi mingi mpe mawa bandeko soki Tshisekedi aza koloba ete azali démocrate aza kotinda bato mpo ete bakendeke kobebisa babien ya bapeuple parce que école ezali babien mpona bapeuple mpona bana avenir ya lobi mais soki Tshisekedi azali kotinda bato mpo bakende kopanza bomoni wana nyonso tu lokola tozwaki bainformation na bango oyo bazalaki na baplan na Belgique lokola bazalaki na plan na bango ezalaki bakende kopanza na centre ya Sayo lokola tosuki tobimisaki mopepe ale lokola bazali kaka bamalin bayokani sikoyo ale baki kosala yango siko na kue moko rekile mpo batrompe bato vigilance baki kopanza siko ekoli ya bakimbangise na Kimbanseke mpo nini parce que ntango torevele na bakimbangise na tolobi bokeba balingi bake na centre ya Sayo nde sikoyo mopepe wana etamboli ale bachange sikoyo bake na ekole kuna na Kimbanseke mais ezali mawa mpe pasi tala bato mosusu ndenge bamilukelaka bamalédiction na vi na bango yango na tozoyebisa na bakimbangiste bozela éveillé bofungola miso bose laisser faire te namoni ete bato bakomi kosakana soki Tshisekedi aza kokanisa ete akokambela mboka na biso na ndenge ya kicriminalité boye wana jamais donc oloba ete ndenge lelo akomi kokandela bakimbangiste soki azwi bokonzi donc oloba ete akoki kopesa mpe mitendo te ayebisa na bapeuple ka parti ya lelo église kimbangiste ekoki kofonctionne te su na Congo po déjà tala baacte ndenge aza kosala tala ndenge aza kotinda bato mpo bakende kobebisa komenace babien ya bakimbangiste bandeko ata bino moko oyo politicien nini azolobaka aza démocrate est ce que boko kondima likambo ya boye ezali mawa mpe pasi yango na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage wana tomona bamakambo bakende kosala na kati ya église kimbangiste bakende kosala na kati ya ekole ya bakimbangiste lokola tosi tobetaki mololo tosignale ke na balingaki bakende kuna na Sayo lokola ebeti poto ale bakende kosala yango sikoyo na Kimbanseke ezali pasi mingi mpe mawa mais te boyebaka yango ete bato basali babiloko kobanda ye moko na Tshisekedi aza na bamalédiction nazoyebisa bino makambo ya solo nzambe aza koyokanga oyo eza bamalédiction Tshisekedi azali koankese ekolanda mpe génération meme na bana na ye yango na bomoni ndenge azokokosa kosa oyo batriche oyo mais bino tala oyebi ko Tshisekedi aza kozwa bato neti bazoba soki olobi na mokili olakisi na mokili obi tala bato batriche mais il faut lakisa bapreuve na bango esukeli kaka soki bamoni bato aseni baye koravitaye babureau de vote na babiletin bazwi bakangi bango babeti bango bazwi babiletin na bakomi kolakisa etala fraude non fraude mpenza ezali ete ntango batemoin na bino baza na kati bamoni mpenza moto aza kokozisa babiletin na kati ya babox wana nde bokoki koloba ete tomonaki bato bakotisi mais oyo ya bino kaka bajeo bozosala bomoni mpo bopreparaki kaka contestation yango nde boza kocontinue nango mais opinion internationale baza mpe bazoba te bacomprendre déjà bino bato ya IDPS bayebi bamanevre oyo bozali kosala ezali pasi mpe mawa papa Botamba tiela biso babilili s'il vous plaît.
Pour avoir voté pour un candidat de leur choix, les fidèles de l'église kimbanguiste ont été surpris de voir des écoles, l'un des écoles et hôpital kimbanguiste de la commune de Kimbanseke subir un pillage. Est-ce un règlement de compte? À en croire les interviewés et témoins de cet événement que nos reporters ont rencontrés sur place. Roger Bolamba nous en dit plus. Ce mercredi 7 décembre 2011, vers 7 h du matin, l'hôpital et l'école kimbanguiste dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa a été attaqué par la population, a déclaré un témoin. Selon ce dernier, la raison fondamentale de ce pillage vient du fait que les fidèles kimbanguistes ont donné leur voix au candidat Joseph Kabila Kabange. Il précise. Si la population de Kimbanseke se sont mobilisés pour démolir les sites kimbanguistes, c'est parce qu'ils savent que les kimbanguistes ont donné leur voix au président de la République. Ils ont cassé le bureau de l'école EP et 1000, ils ont réussi, si je ne me trompe pas. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont brûlé tous les dossiers des élèves, des finalistes plutôt, et ils ont emporté des chaises en plastique. Ils ont amené aussi l'argent que le préfet détenait, c'était destiné pour la paie des enseignants. De l'autre côté, à la parole, ils ont démoli la grille, la porte centrale de l'église. Et puis ici, de ce côté, ils ont démoli, s'est mis dans le but d'aller saboter la morgue que le gouverneur de la ville, André Kimbuta, a remis à l'église Kimbanguiste. Alerté, la police est intervenue pour calmer professionnellement la situation. Il n'y a pas eu de mort, contrairement à d'autres langues. Du côté de la police, ils ont lancé des gaz lacrymogènes seulement. Et puis, ils ont dispersé la population. Il n'y avait pas eu de morts. Bandeko babolingo bouti kolanda pe bouti komona pona kotalisa bino ndenge nini bato bazali koloba ete bazaba démocrate. Un démocrate po ete mokili ndima il faut bandana ko détruire ko bebisa ba biloko ezali ba bien ya peuple. Si mazali koya ko pesa discours alo bien de démocrate. Bandeko boyebi ete bato yo bazali kaka mitema mabe. Bazangi pe bondoki te. Ndeko naza koyebisa bino ba congolais soki bolobi ete bokangi bokangi bato balingaki basala makambo ya ba manœuvre tala siko bandeko naza ko révéler bino likama monene. Afrique du Sud est délégué qui ambassadeur na bango pour le temps où bakize Afrique du Sud balobi bakangi bino na bakangi ba bulletin de vote balobi ete soki ezaki ba fraude basi ba kojaki Afrique du Sud a ndi ambassadeur pour akutana na Tshisekedi asolo na lobi ke bola kisabiso ba preuve wana ozo la kisaite na Afrique du Sud bakangaki ba bulletin de vote oyo basala ki na faveur à Joseph Kabila balobi ke depuis ba sengaki ba preuve wana ti lelo IDPS ba preuve bimité bon moni ndenge bazaka komi kosa kaka bango na bango bon moni ndenge bazaka komi kitisa baza ko zo bango moins sérieux mais baza ko yebate Tshisekedi ndenga za na communauté internationale bazuye moins sérieux pona nini kokosa yango nezaliko babiloko oyo nzambe azaliko confondre bango nzambe azaliko confondre bango alors que mama kalanga mutalobaki ke non nzambe alakisi Tshisekedi omoni ndenge muto yo yeki na ba professionnel bi nzambe alakisi Tshisekedi mais omoni ndenge Tshisekedi na tango baza ko tinda bato ba ambassadeur et pas na po été ala ki sa ba élément ba preuve que ya bato ba tricher bataille de pes bazangi ba élément pour na ko prouver bomoni pour na ko l'actualité le kola ba préparaki contestation fraude depuis kala yango nde bazo continuer nango mais nzamba za ko confondre bango d'ailleurs comme il pas impossible pour être na ba résultat ba si ba pesi et ça la table pesi ba résultat mbala simo ya tête Tshisekedi azu ba point mingi ezali impossible pour être Joseph Kabila sa battre écart ya ba point vis-à-vis na ya Jean bandeko ba peuple congolais bon monaka batika ko utiliser bino ngulungulu boza ko bimakaka ngulungulu pona sentiment lelo bato baza ko yebisa bino ke nani président la biso zali mopaya mais dans la ndeko oyebi ko tozala ba pays développé to fungolaka makanisi soki lelo moto ayi koyebi soki alobi ke o intel aza mopaya mais il faut alakisa opena belema nyonso ngwanda alakisa bino te epai nini Joseph Kabila kola na Rwanda alakisa bino te bilete ya ou bien acte de naissance na ya Rwanda
et puis asali ba montage ya ba cassette moko asala ki azako lo baite ba kende ki ko vérifier Joseph Kabila telange ki na école belge boy ba mindela ba kende ko vérifier nzo kanisa ba biloko bango moko ba sali na ba ordinateur ba nini to e ko tela to bitala ngwanda zaka ko mikosa azako kanisa ita azako kosa ba peuple mais bazako yebate biloko bazako sali ba malédiction génération en génération na bana ya bana na bango o bazako tikel héritage bazako tikel la bana ya bana na bango na bana ya bana na bango ezali kaka ba malédiction e ko landa bango bandeko oyo kutu Tshisekedi asali pona ba kimbangiste ya kotinda batu bakende ko piller wana penza Tshisekedi matakita a touché sika ba touchaka te ba kimbangiste ndenge ezali wana bayebaka ete Tshisekedi ayebaka ete ba kimbangiste bakomi kotala esiko na lisu ya mabe alors que babiloko oyo Joseph Kabila aza kosala to babiloko oyo Tshisekedi aza kosala ezali mawa mingi pona koloba ete Joseph Kabila nde azali un vrai démocrate mawa mingi bandeko pasi pe mawa Mama Rosalie na pesio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba ezali pasi mingi pe mawa komona ndenge nini makambo Tshisekedi azali kosala lelo oyo bandeko na babiloko tozali komona ndenga azali kotinda bato na ye kokende ko menacer meme bekoli ya bakimbangisa donc koloba ete soki lelo bapesi ye kibokonzi bato nyonso to bavotaki ete aza capable pe ya koyebisa bakimbangisa ete à partir de maintenant lingomba na bino lokola ngai nazali président ekofonctionner lisusu te epai na ye tembe ezali te bandeko soki kuta azali na motema mawa te aza kotinda bato na ye bazali kokende kobebisa babien ya bapeuple ebongo moto ya boya kozala na motema mawa soki akomi azwi kibokonzi bandeko tomonaka mosika Tshisekedi ye azokokanisa po Congo wana ezala Congo il faut kaka ye bandeko donc koloba ete ye na Congo amonaka ko moto moko te ayebi politiki koleka ye mais ayebi teke bato mosusu mpe bayebi politiki koleka ye bavanda mpe kimia balobaka te mais ye asalaka makelele lelo toye komona ete politiki na ye ezalaki na yango ya tina te ezalaki ba politiki moko kaka ya tina te bandeko to bandeko kanzeli azalaki na politiki ya makasi po tango wana to bandeki komona Mobutu toza koluka nani ya kolongolela biso Mobutu mais tango Mobutu aye kokende bandeko bazwi demokrasi batia yango likolo ya mesa bandeko akomi kotata bana abimi kutolia kutabima demokrate abimi kutukuluna lisusu pona makambo tozali komona bandeko alingi ko respecter te na age na etata mobimba boy balobaka ete soki moto akolia bandi kokende na bompaka alingaka bongisa nzela na ye po ete lobi soki akufi nzela na ye ezala malamu epai ya nzambe mais toza ko remarquer pa Tshisekedi aza kokoma mpaka na motema mabe mbala moko ndeko po yeba ete Tshisekedi aza motema mabe zwa kaka foto na ye banda kaka kotala yango koobserve okomona meme kote ya mbanga kote ya monoko ozomona kaka moto azali rancunier motema mabe alingaka te baninga bazwa ye alingi kaka bato bamonaka kaka ye mais ayebi teke na kati ya Congo wana eza pe na bato oyo bakoki kosala politiki ya Congo pe Congo réussir ye akanisi bamakambo lelo basali Joseph Kabila asali na Congo na gouvernement na ye si Tshisekedi asalaki pe na politiki ya Mobutu boyebi ndenge batikaki mboka akoyoka pe ta soni te akotala l'écart d'âge te entre ye na Joseph Kabila kobimisa kibondoki nyonso epai ya mwana moke ezali mawa mingi ezali mawa tala makambo ake kosala epai bakimbangiste bandeko heureusement mokolo wana topesaki ya noce tango topesi ya noce yango na tango mosusu bazalaki mayele bachange plan bakei sikoyo na eglize ya bakimbangiste na Kimbanseke soki topesaki ya noce te bato ya Kimbangista balingaki bazala surpris balingaki bakende kuna na sayo mpona kobebisa nyonso te Tshisekedi ko oyo bino bozoloba ete ye nde azala président mpo akamba mboka ye azali moto moko soki bavote ye lelo
akosala bato bakadai na ndenge moko za komonana po ete kimotema mabe bandeko ozwi te mpo na nini oza kokosa ozwi ntango mpe bato communauté internationale bazali koyepa na yo baza kotinda bato lakisa bapreuve mpe eza te omoni mpo na nini boza na lokuta bose bazaki kaka na makambo ya lokuta yango wana ezali bokomi kaka kotourne oro bokomi koyoka soni yango na bapreuve ezangi bino po ete ezalaki soki bato ya seni baye na babilete bomenase bango boboteli bokomi kolakisa bato ebotela tricherie bomoni nzambe aza koconfondre bino mpe ya confondre mama kalanga na baprofesi na ye ya lokuta oyo alingaki apesa na bapeuple moni nzambe aconfondre bino me mama kalanga yo moto oyaki na profesi elobi nzambe atindi yo tuna ye sikoyo ye nzambe wana tuna ye nzambe me ye elobaki Tshisekedi me Tshisekedi alobi ete basalaki batricherie mais sikoyo ndenge ezali na nzambe batindi baambassadeur auprès ya Tshisekedi mpo balakisa bapreuve ke oyo bango balobaki ezali batricherie balobi ete Tshisekedi ti lelo bapreuve oyo ya ndenge bazali koloba tricherie oyo boye eza te meme ya bato ya Afrique du Sud bandeko basengi bango bapreuve bakomi kobanga kolakisa baimage oyo soi-disant Bishop Élysée alakisaki na Afrique du Sud bakomi kobanga kolakisa yango sino te bakoki kolandela ye bakokanga ye me bino bolobi ke wana nde ezalaki vérité oyo Bishop Élysée alakisaki mais ntango ambassade d'Afrique du Sud akeye pa Tshisekedi il fallait bazwa baimage wana Bishop Élysée atiaki na internet bomoni ke bokomi kobanga mpo boyebi te ezali histoire moko bino bato ya IDPS na bango bomontaki yango bomoni wana nde ezaliki moins sérieux ya Tshisekedi pays lokola Sud Afrique etindi ambassadeur po baloba ete bon basali makelele bato ya IDPS basali makelele bolakisa biso bapreuve oyo ezolakisa ete biso basud africain toza kobimisa babilete moko ezali déjà accroché na Tshisekedi na Joseph Kabila numéro 3 bandeko depuis basenga Tshisekedi ti lelo omoni ke bamoni ye comédie bolanda yango bokoyoka mpe ndenge Pasteur Ngoi Mulunda azali koloba yango ezali pasi mingi mpe mawa Tshisekedi atika kosala makelele azali kodistraire biso omoni ntango nalobaka ete Tshisekedi nde alingaka kaka mboka na biso ezonga nsima biloko yango olie atikaka na ye kaka po ete bapesa kombo ya président to avancer mboka kende liboso mais azali kodistraire bato dans l'autre temps mikolo ezali kokende ta oyo bakoki kosala makambo ya malamu po ete batonga mboka ta ezali koleka mpo nini likolo na ye oyo kimotema mabe na mama ope kalanga azali koyela bato baprofesi omoni moto oyo azalaki koloba azali santashi omoni lokuta na ye omoni ndenge abimi poisa omoni ndenge akomi kotinda bato po ete bakende kobebisa babien public nde moto ya bolobi nzambe nde atindi ye mama kalanga ezala mbala suka soki yesu na baprofesi na mbala oyo en tout cas émission mbala tokosalela yo tokokase yo bien po ete ozali na lokuta moko yo ozangi kindoki te mama oyo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino mpe tokosenga na bakimbangiste bazala éveillé po ete on ne sait jamais na ntango oyo na banzi ete bino bato bolandi biso bozala kaka bisika bozali mpe tosengi ete butu elamu bolala malamu kimia esika bozwami mpe nzambe abatela bino nde tokutani na nsima ya bangonga mokolo mwa lobi na émission na bino bomesana kolanda ya Radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli